Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola Baïbi Mwana, journal, journal. Journal. Voilà 3 jours. Baïbi. Ça va m'aider. Ah, la maternité ou bien what? Parce que Baïbi n'a qu'à t'en bien la maternité. N'a qu'à ta maternité. Journal. Baïbi Mwana, journal. Maman n'a pas salagité. Salagité. Journal, journal. Journal. Baby Mwana, baby Mwana. Baby Mwana, journal. Bimba, Serge Moussa, Bimba. Bimba, Bimba, Mitolo, Bimba. Voilà. Kita, Kita. Bimba. Ah, voilà. C'est bon. Et là, quand vous avez eu bina, 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 bina. Mais yo mwana mwasi, oza ko raisonner teke, osa musala, mwana musate lobi okokende libala mama. Okozala yo na ngai te. Ata yo moko, so ina bimi yo na bima, kasi ko na pa nga na zota a TV na sali mabe. Ah, pesa na nga télécommande ebi ke lero nga na tala ka télévision. Apo yo yebisa ya isusu nga na tambola apo ba pesa masungo na ma fin. Na basango tobongisi po abino moko mwalelo esenge boye bateli kambo ya piraterie ezali kotongisa pe konyokolo ba artiste ya ekolo ya biso ya Congo démocratique bongo na tina yewana tozaki bongo makanisi ya moko mwana mboka oyo apesaki makanisi na ye na tina ya likambo yana ya piraterie tolanda piraterie eza eloko moko epekisami na mboka na biso na mokili mobimba soko olingi osalisa ba artiste na biso somba ba œuvre na bango légal ou bien soko lingi okoti na YouTube okuta biso to conseiller yo www.esepelisa.com. Po ya kosukisa sango ya biso ya mokolo lelo toti bongo kozwa sango ya pasi likambo ya kokamwa yo koselema awa engumba Kinshasa bauti bongo koyiba bebe to pe mwana oti kobota masika okati ya maternité yoko ya mboka biso awa engumba Kinshasa yango ezali pasi ya solo pona moboti kasi ezali pe soni yokola pona l'hôpitalo loyewana sango wana nde susi maimanso to bongo saki po abino na mokolo lelo botika malamu boto bankolo ezala omboka bi oyo zoba ya mwana mwasi nzambe o paso akobota yota oboti mwana otiki mwana bayibi akende komela masanga mwana mwasi asuki wapi mama asuka wapi bolole oyo kapenda ke zoba mosala naye kolia na komela yango yo abimeke koloba na botie na salibu oyoki mama na ebsuka kende komela mama tango na boti yaya na yo elombe kaka liputo na botaki kwa na pasoli na kangi na loboko na bete na baloli na salibu na tala na monoko ne si ezali yango na mona si wana oyo elombe na ngalo baka français par-ci par-là ndenge moko na yota nga na botio wa kamwa mwana nga mwasi na baloli na ngumbi na tala limbondo nga na lulaka yango yotika na ondamo na wape na mukongo
oza pe Natasha. Singa un exemple zo pesa so kangi singa ko katana ba yibi na bango mwana la miso makasi il faut penda quitter na opena makasi kwa okangi pe mo. Nzambi mwana osuka wapi mama bébé boye na batango ba yiba bana osala mwana boye so akikolela libela mama ni olese ni. Bongo mabelo ya ngombe ate. Oyo ba medisaka ya ngombe. Na bébé boye. Ya ngombe ibibe su bibelo. Docteur, après 3 jours d'audition, on a constaté que personne ne dit la vérité. Que ce soit toi, docteur, que ce soit l'infirmière ou la dame qui besoin de la vérité. C'est pourquoi j'ai décidé, à partir de maintenant, parce que jusque-là, vous avez côté cabino, vous avez côté bino, mais à partir de maintenant, bino nyonso. Hormis, maman, mon colomana, tout ça qu'on libéré à cause de là, mais bien surtout, le policier va vous amener au cachot, et on va continuer les enquêtes jusqu'à ce que nous allons trouver la vérité. Même toi aussi, tu peux vous au cachot. Je n'ai confiance dans Motomo, je n'ai pas confiance dans Motomo. Qui c'est? Peut-être que tu m'as dit ça qui vole à moi dans le jamais. Ah bon? C'est pourquoi j'ai décidé d'aller hormis maman, Kolomwana. Chef, c'est quoi on a la saline? Mais madame, c'est pas à toi qu'on avait laissé l'enfant? Bah tu moi bien sûr, mais là c'est un problème de mon côté. Et alors, au King qui est malade, ce qu'au King qui est malade, l'enfant n'allait pas disparaître. Mon côté, laissez-moi émission la vérité sur mon côté. Madame, oh mon Dieu. Qui était l'infirmière de garde? Oui docteur, mais la dame est... Madame, il dit que après que le médecin ait fait tout de ronde à Kendeki, il doit être censé au Tikalakuna. Qui avait la clé? Aux hommes, c'est la Kingai Kakayo, madame. Alors, je ne peux pas te lâcher. Ce qu'on lui a dit sur vérité, on va te libérer. Mon condi, n'a pas sur vérité. La dame est sortie sans me faire signe. Pardon? Pardon? Madame était sortie sans me signaler. Quelle dame? C'est elle, madame, mon côté. Mais justement, toi, tu es l'infirmière. C'est toi qui devais rester là. Commandant, oui. Déjà, dans Sambi, déjà, dans le lobby, déjà, nazoyi bate au juste nga suis na uzala si na lobby na usa skonde docteur nazoyi bango te mokonzi n'habité docteur mokonzi moi si moko yaki pardon pardon tu as vu une dame moi si moko yaki kolukanga n'habillé à travers mon ex nanga. Sois calme. Oui, alors, raconte. Mokonzi, ayo lukanga na hôpital. J'ai juste na pesi kaka blues nanga. Reste na bien. Mokonzi. Mama, moi nanga. Pesanga mwana nanga mama. Madame. Pesanga mwana nanga na boy, pesanga mwana nanga. Pesanga mwana bimisa. Bimisa ndalo bimwana nanga. Bimisa ile. C'est qui est blouson au pont. On continue à habiter. Relationner tangu tobana na bengi na biro to soro la pona nino yebisa kinga iteke jour wana wasimuwa yaki opesaka ye blues na yo oyebisa inga ngote toi. Docteur, ma question est simple madame. Opesa qui est blouson na yo avec quelle intention? Docteur, je ne sais pas la suite. Comment tu ne sais pas la suite? Les relations na bango na moitié à bota quitté. Elle m'a proposé de l'argent, docteur. Waouh! Vous avez l'argent. Donc il passe à l'hôpital. Attention. A proposé que combien? Soufflance on est sur son mona donc you nous a la base à ma camunyo. Docteur, s'il vous plaît. Madame a proposé que combien? Mokondi. A proposé que combien? 10 000. 10 000 francs congolais ou 10 000? Il dit $, mon compte. 10 000 $. Maintenant, docteur, je peux vous libérer. Je vais rester avec l'infirmière. Mais chaque fois que j'aurai besoin de vous, au Kozala, tu es toujours à notre disposition. Madame, je peux vous disposer. Ok, pas il y a. Bon, ça va le Natika.
Tout solo naïe. Voilà. Merci. Monana fa monana. Docteur. Ah, mais tu là on a autour de ngana ça elou. Docteur, diplôme il faut pas passer au lango. Maman. Tu peux maintenant copier ça combo ya mobile na yo, na adresse na ye. Youssouf. Youssouf. Donc Azali au staff? Oui, Azawara. Ah. Adresse na ye? Le pori A7. Le pori A7. Matonge. Matonge. Kalam. Kalam. Et combo ya maman oyo opesa ki blouson. C'est supposé que yem ta kinenge na mwana. Je crois. Pas je crois. Yem ta kinenge na mwana. Combo la ye? Mindoto. Mindoto. OK. Merci. On connaît Kende. Madame, regarde-moi bien. Une fois de plus, dans un episayo, ce qui au lobby n'a pas vérité. Ce qui au lobby n'a pas vérité. Et qui permet de biso de mettre la main na maman au mindondo, nazali disposé ya ko libérer yo. Bien, au lobby, papa comme on a Youssouf. Youssouf. Avant d'Akana, le pori A7, commune de Kalamo. Et la dame Oyo Pesaki. Mindondo. Mindondo. Bien. Mokona Kende. Attends, madame. Ah! Adjudant chef. Tu te rends à cette adresse, hein? Et tu me ramènes monsieur Youssouf. Ok. Monsieur Youssouf. Mais en attendant, tu as na cachot, hein? Ah! Ah, mon conti. Ah, mon Maman, Téléma. conti. Ah, tu as un église. Pesa que bon. Yo za posa oliate hein. Oh. Sa posa oliate ndeni. Pona sala wenze okeno di bela tiki do kene ko sukula na yo sala no ndengo lingi le salaire o ite baba fa badia. Est-ce que wenze na okende ka bongo? Na sukuli puta na senga ke wenze. So osukuli te salini. Eh. Oh. Ezalaka Lamba sélection. Sélection. Sélection de Sélection. Makoso, maboum, foie, rognon, sansigno sur place, mon tomate. Masasi. On a lamba jour wana. La lamba on a 5 000 francs. Cartouche. Yebi jour on a dépensé combien? Oui, ça la caillou. Et ça qu'on zanga ko kaba. Oh, tu zanga ko ça l'économie. Qu'est-ce que tu dis? Jour on a lamba ko yebi ça baksa combien? Combien? Donc tu n'as combien? Donc bon, oyo moni ko pesa monsa ça wende pe otangele babilo ko ane belé wana 5 000 francs. Ah. Tu n'évites ce qui oso comprendre, n'a oso comprendre ngati. Na sine expliquer que mi bali musuba sa a pesi 3 000 muto kena wende ba so mi biloko ba ina ba lambi pe muto liepe et là li pe ba liepe fofo lala. Ça se fait na kinchasa avec 3 000 francs. Mais on a pesi 5 000 tout ça biso de. Hein? Oh, mna konta la pe wende. Kasi yango kasi ke sala. Ke to sala. Eza ko to biye mo so okay, yo sali wende 3 000 ko tika isu na 2 000. Bon, ça la ka wende na o dépendre na aussi ko esili. Na mo dépendre na yo. Wa bino mbebo za mitama be. Bolimo sa ide ote okotika 5 000 faso na bakisi oyanga. Ndo lobike no loko alamba ki boyngulu ezaki mbongo onga na tikaki. Omondi banda lelo. Ata na za eloko nanga na ochate. Wende nazo kende na ko somba eloko oyekoka 5 000 francs. Soki Thompson na sombi. Soki pe matembele na moni ke ekoka na 5 000 francs na sombi. Po oza isu normal te okominde ko zanga ko kaba. Okufa pe ozimbonga ngo tiki yango. Mais na lobi ndeko zoke no yeba na olia sélection na olia matembele te na olia sélection si yo lamba matembele total nga zoba na ona lelo matembele tide babi bende nyoso tena nzoto wana okumona ndenge ne ko sauter ah
Papa nayebi kutu nazokoka suka oloba te mpo esi elekeli ngai toyokanaka bien jour wana bino efai bolekana boya bosola na mama boye eteti lelo nde nazosola na boye mama akangi nga biloko nyonso tu donc nazala ta na droit eloko moko te awa yango nabengaki na bioya na tosolola kote na bino bozoloba nini lenkamo yango wana nga mpe nayaki mpo nasolola na mama ye mama ayale te mama aza te akendai matanga nde navandi boso na bino azela ya kolukela nga baproblème oyo kaka lelo tolobi mama kozwa biloko na ngai vraimen bwaki libana na kokende wapi mpo bino boza incapable ya kofandisa nga mpa na bino mama kobwaka nga libana na kokende wapi yango nalingaki oya tosola nano avant lokola ye azali te bozoloba nini kote na bino mama soki oyo otale malamu tala possibilité oyo biso oya nango na ndako possibilité eyale te yango no yo omona mpenza ke moyen mpenza toya eyale te eloko moko mpenza bana insasa oyo oyeba oya na mosala te pantalon bayoshuma yoshuma le papa bayoshuma yoshuma sapara bashuma yo senglier oyo kolata na nse basumbela yo bo vraiment oyo okende oluka mankamu sikoyo yango ekweye olia tuta ntolo ayo tuta ntolo te sikoyo mokoma nyonso ekweye na nga noko papa ata yo moko na famille mpenza nde bozala na soki bosangani ata moke moke bopesi bokokokisa mbongo te epuis nde boza na bino nde boza koencourage bobo azokoma bientôt papa ozemi oyo naza nango eza ya bobo koyi kobunda tata na ndenge na ye vraiment aluka mbongo oyo bazosenga basengi kutu nanu te boya kotika bosomba biloko ya libala vraiment botia kaka mbongo na enveloppe oyo ya kolakisa ke bosolola ke soki mwasi aza nanu likolo bapesa nanu biloko ya libala te ifo mwasi ya bota ata bobo koyi kokokisa mbongo wana te aya na programe na ye ya mosala prokalamu ya mosala eyale nango mokolo eyale kaka omona mpe akwe mosala me nalenka oyo tokoluka kaka solution naluka ata moke kaka naluka ya bino kaka ata moke napesi yo tie kaka na enveloppe oluki mokolo ye osoli na ye opesi ata moke wana otala kaka na nde nini bokoki koya merci mama soko basi nyonso bayalaki boye ndenge mpe tokosolola na famille soko tokwe quelque chose tobakisi lisusu nabundana kaka na obenga yo me bolekisa mikolo esu te soko mbongo ekwame kaka soko tokuyi mbongo mbala moko limeriat mama ngai ye wana nakoma okendo en tout cas mama na okero oyo soko basi nyonso bayalaki lokola yo nayebi te Bonjour. Bonjour. Bien. Ok. Jean. Chaise numéro 40. Mindondo. Ndenge nini yo mwana mobali place ya mwana mwasi Mindondo. Akiti parce que moi nazobela nde atekelinga billet na ye. Tangu zake wiki wapi? C'est ça que tu cherches? Je ne donne pas. Mais pourquoi qu'ici? Tu vas aller encore envoyer l'argent à Kinshasa? Toi, on ne fait que demander. Et ta vieille là, elle ne peut pas trouver le travail. Mais appelle tous les villages. Appelle tous les villages. Ton oncle là, il appelle. Tu envoies l'argent. Ta soeur là, elle ne peut pas trouver un mari pour elle. Mais il faut appeler tout le monde. Appelle même ton oncle. Appelle même ta tante.
Quand tu envoies l'argent au village. Assieds-toi alors, assieds-toi. Oh. Mais c'est pas normal. Comment vous êtes, vous, les Congolais? Il n'y a que seulement au Congo qu'on appelle ici pour qu'on envoie l'argent. Hein? Ils n'ont pas de mains. On a coupé les mains là-bas. Tu vois, Sila Christine, j'apporte de l'aide à ma mère parce que ma mère, elle est veuve. Et ma sœur ne travaille pas. Elle n'est pas mariée non plus. Mais qu'elle cherche? Je voudrais pas que tu le prennes comme tu le prends là. Je suis dans l'obligation de leur apporter cette aide. Elle demande chaque jour, chaque jour. Tu envoies l'argent. Tu gagnes combien? Dis-moi, tu gagnes combien? Et moi alors? Tu vas pas t'organiser un jour? Hein? Ma chérie, on a ça, on va faire... Tu fais qu'envoyer l'argent. J'ai gardé ça hier, j'ai pris ça quand tu dormais. Je dis, je donne pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'envoies rien. Je te comprends, Sila Christine. Je voudrais pas qu'on en vienne à des discussions comme la fois passée. Déjà, tu m'as mordi le doigt. Et je ne sais pas... Si tu veux la guerre à cause d'argent, je vais couper même l'oreille. S'il te plaît, il va falloir que j'envoie un peu d'argent à maman. Et elle en a vraiment besoin. Ma mère n'est jamais venue demander. Jamais. Mes frères travaillent. Ma soeur travaille. Même moi, ma famille, tout le monde au travail. Ta maman, elle appelle tout le jour. Maman, jamais. Elle t'a jamais demandé quelque chose. Hein? On ne joue pas avec l'argent. La vie est devenue dure. Toi, tu fais que la prodigalité. Tu veux que dépenser. Tu as dit là-bas dans ton pays que tu es président de la République ici. Où est tes ministres? Non. Moi, je sais pas, j'ignore. Je donne pas. Tu blagues avec moi. Maman, soit si c'est maille. Ça la ndenge nini. Opa ya zoba yo kwa maboko ya ndoki ya gabonais oyo. C'est là Christine? Mais quoi? Je voudrais pas que tu prennes cette décision. Elle n'est pas bonne et très dangereuse pour ma famille. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a rien à négocier. J'ai dit je ne donne pas. Tu veux quoi? Tu regrettes pour ça? Hein? Dis-moi. Tu es devenu triste pour ça? Toi, tu crois que moi je joue avec l'argent? Tu veux me dire quoi? J'ai pas pitié. Hein? Je t'aime, toi tu m'aimes. C'est fini. C'est ça l'amour. Oui, tu veux quoi? L'amour avec ta famille aussi? Hein? Oh. C'est quoi avec vous? Bon, on a un mot. Tu donnes pas, tu donnes pas. Papa Zoba Penza. Mon bébé. Ah, chérie. Tu sais que maman t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Tu sais quoi? Tu es tout pour moi. Tu sais, tu seras bien dans la vie. Elle sourit à maman. Voilà, il faut être sage. Hein? On est ici momentanément, ne t'en fais pas. Hein? Na oboko la yo, na bolingo nyonso ya maman na mwana na ye. Oh mon bébé. Tu vois? Souris. Quoi? Quand on bouge ma table, tu veux t'aider? Tu veux t'aider? Maman, donne le sein à ton bébé. Yo maman Jobsan. Maman Azo est ici dans l'épicier. Bon kilo. Il y a 45 beaucoup, il y en a pourquoi t'es. Tukuya te na ye ngamoko kaka ero yo. Bongo papa lekesa. Papa za. Iyo papa izali ngai. Wana za ndikunanga. Oya kutanaki na mwana mukora yaki ye. Merci. Soko moni na yinga moko pona ya kupesa bino message. Omoni mama soki omoni mutu akuki te akuki pour forcer te atia kaka iloko wana na mungungu naza na bana azanga na ndako babuti-buti
bakenda ata pa ya mobali moko te nazwa bango a charge nakusenga mpona mwana na yo nga naza na mbongo te famille mpenza na mbongo te makoki ata ye moko bobo wana bobo ti lelo aza kolala nanu epa na ngai kata nanu te nasilisa mama ebandi koshoke ngai ata ngai mpe naza na shok yango naye kobimisa mpo na koya kokuma na niveau na age ya ye nanu bobo mwana na ngai akamata mwasi aya nene na ndako mbongo eza te yango wana na ye nazwi courage zwa charge ya mwana osi alobi mingi oyo olobi na motema na non il faut na kata tala tata munene boya ye oyo avandaka na mwana na yo eza koloba vandanie espèce kiza te papa na yesu azalaki awa na bomoi yo kokaki ata kotelema te mosu abandaki mbango mponga mwasi donc siko toloba bobo mpenza atiki epa na bango lokola bandeko ne babota wenge oyanga américaine oyanga yenga na bokola ye lokola yo bokolo ya yo bana babota yango wana nde bozongisa epai na wana nde boyokani na bobo est-ce ozoyo kobimi nani ta deva tato nanga obimi nani mpo nga sikoyo na motema nga na osani mpo mwana mama atiaka motema na ye epai ya mwana mwasi mais yo sikoyo ofuti nani apui biso na monoko ya mboka na biso iloko esalamaka te mwana famille na yo bapesa ngai famille na ngai kote ya mwana bobo apesa mbongo po ya kubala ye c'est pas possible biso toza bato tosambilaka yo zwaki mbongo pesi ye bobo aya ubalo mais yo komi na botutu wana bandeko yango na yo te baye parce que yo se aye liboso bango bango zoya non wana bopaya na bino nga na ye na ndeko te nani kota Bonjour. S'il vous plaît, nazoluka mama Linga. Pona naza agent la police. azalaka wa te yeyo mama Linga ye nalobi ya papa yo yaki makambo ya mwana ya libala yo komi kokota makambo ya biso etali yo papa kati nani na biso nani mama Linga yoti Maman s'il vous plaît. papa omoni ke mwana na yo ake kofunda nga kaka mpo na botu onga na betaki est-ce que botu yango eza makasi mpe te papa obetaki nani na betaki mwana na yo mais yo zozwa ngo ya yo papa ya yo tika nga na beta papa pardon papa kende na boy te papa botu apamba na betaki na sanke pe na sokisi pe anza komba merci papa oui Seigneur tia kimia na motema nanga wenge na botika yo mo papa yo na ndeko na mama fundanga mama ye mutafunda kwa boto na beta ka mama uza bla 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 ya loba na bla bla na za troublé mwana nini yo betaki bobo na lobi ya solo na betaki mama mutabetaki usangani bo beta mwana nanga bobo ngai te mama mutabetaki bobo ah bon mama oyo ngana yeki nango kuduba na sina yebisio essentiel na yekukuta na mususu baksilinga ya mwana nanga obetaki ye bon yebisanga isengo nini na kuzaya yango pona kamata mwana na yo ya kuvande pa nanga buta et d'ailleurs sambongo obeti mwana nanga pas question na jungi na shuki wana tango papa na bina sala mobile wa ofunda Seigneur Jésus liwa mama ezaka convocation te mama okindika korépondre eza convocation soki okomi na 3e nde bakanga koyeba na likambo babengeli yo botika yo moko oyokana tokangisa wenge mobile no akangisanga wenge kayo moko yebisa bango naza te Bonjour. Bonne. Où tu vas? Nautinda. Cartouche na yeba uto benga nga siko mama za sérieusement malade. Ba mimi na hôpital mongo ezate ba bengi ngai. Oh, yepsi yana na mbali. Cartouche ba bengi na nunga yo na mama yana biso mobali.
kasi soki babengi yo bayebisi yo yo oza mwasi libala oza mosika bango na pembeni fo basolola bayebisa nanu oyo ndeko na bino mobali bayebisi nanu ye bazwa nanu solution mais Kautushi nga naza mwa liboso ya mwasi en plus na bala bayebiki nazalaka na ndako ya libala na bala poni na makambo mbongo ozalaka boye sikoyo nga mpe ndenge biloko ya liawa nateki nanu te il faut que nous soyons banyonga batu kutu ya matali pe sanganya otala kaka ndene zo il faut na liquider banyonga il faut na liquider tina sala matali na reporter voyage parce que mbongo ezate yango ebisa nanu ndeko na bino mobali soki solution komona na kuna olinga kosanga beloka Kautushi obala ngai olinga kosunga famille na ngai te so na bino pe Kautushi ndeko na ngai bosala yango te mpona nini Kautushi ngai bala sala o nini mais sikoyo nani eloko te nasala eloko nini ata kaka ngai kaka yoka na famille yango kaka yo moto mosu aza te mais baluka ata mbongo badefa batraite mama na hôpital benga nanu koko na bino yebisa bango so baza na mwa moye basala ata nyongo na kozongisa poso opesa ngai yango wana mama na ngai aza na hôpital na osenga mbongo ozotinda nabenga koko na biso moni onyo tosala ngai naza mwasi efandaka na motema olingaka na dépendre na yo si mpe naye nasinga mbongo ezalaka na matata malamu fanda na mbongo na nzambe ofuta un jour mwa mbongo kaka koya mwa mombali na mbongo famille ebeli mama abeli noko abeli tata mwasi kaka famille kaka yo mama ata yo moko naza na place na ngai papa oza mobali mabe sunga mwasi na opesa ye mbongo sita traité mama nga na mobali mabe pianga 30 000 ou bien 50 000 francs naza mbongo te papa naza mbongo te bon si oza nango te sikoyo nga na opesa eloko nini nateki nini banda to nateki nini oza mwa mobali débrouillé luka mpo baningo opesa osunga mwasi na o kokende kobala nango eza so na bali mwasi mpona supporte bato nyonso bibembe to ya famille kaka nga na nango nazongo matadi ndenge nini oza mobali mabe nazwa marché mpo bandimanga Oui, entrez. Fifi. Bonjour. Bonjour. Contact. Oh, nauti wapi? Nautika ndako. Boni. Naza nanga mwa moke. Boni kasi bebe wana. Oui, aza bien. Ebatele malamu wana. Mama. Mwe makambo ekweli yo. Yokai pe kokwela ngai parce que naza moboti nayeba iteke infirmière wana yaki mposa makambo asala ye na maternité parce que azwai mpe billet de sortie na ngai mais eza makambo eyaka e ozala mieux tosenga grâce ya nzambe apesa yo kimia mpo ozala bien ezosala nga mpasi mingi soki navandi donc nazoyeba te soki nasala ndeni parce que na minute oyo oza na kimia te soki oza na kimia te nga mpe na ozala na kimia te parce que yokoki kozala mpe mwana na ngai koko konti ozala na attitude oyo te eza makambo esi eyaki sikoyo ozala boye ti wapi fifi nga naza na problème no te na ndenge tosambaki na ndenge infirmière wana ndimaki naza na problème no te mama na obunda na nzambe nini te esita apesanga yango wana nakoluka te esengo yango nakanisa nakokoka te ntango nyonso naoyoka mwana leli nakokanisaki nabotaka ntango nyonso naomona biloko nini na ndako awa nakokanisa kaka mama ebonga ata nayebi te yo oza moboti oyoka mpasi mbala ebele ebonga ata nayokaki ke naboti mone ozokomprendre nakobosana mbeyo nabotaki mwana nzela mwana kenda nayebi te mama ata nayi namela mai ata nayi nalia fifi na ngai oza mama moboti mama naleli mpe mingi nalembi ata nalingi nalia ata nayi namela mai nakokanisa kaka babongo yanga mwana ale ameli baosala ndenge nini somona mpasi na nga me na yo naza na problème te mama nzambe nde abongisi nyonso naza ebwele na ye nde asalanga aosala nanga ndenge alingi me na bomoto boye naokoka te fifi kimi yango ezala te elamba nalata na nzoto mama nazokoka te olingi olia boye oyoki mpasi na mai ya pamba ekomelinga mokuwa mama na ngai mpasi na ngai yango wana somona mpasi na ngai na bato ta mwana nzela me namona bana te namona basi ya zemi te mama ta nasali effort nabosana fifi ya mpasi sali effort parce que continue ozala attitude oyo te
oko continue ozala jamais boye nzambe mo apermete makambo ya nde namoni yo lisusu boye nayoki su pasi yakolobatela yo pie mama ezalaki sui na biso te mosolo olimbisa ngai nalimbisanga na makambo nyonso nayebisi yo naza na problème no te yo na ngai naza na problème te nzambe permetaka lelo toyebana tosangana na circonstance oyo atiaki ye moko alingi mpongo na sala sambe yo awa donc jour wana la police ozosenga adresse nde mpo yawa mama nini te donc oyi kotiola biso ndenge yo bima maternité na mwana maboko biso tobima maternité maboko pamba bongo ti eza bongo te nga naza moboti nayebi mpasi ya bana ndenge ezalaka so ezalaki siko mwana nga nde bakena enge esala nga mpasi ka nde bino bozoyoka eske nakoya kaka mpona lexelongi na mpona esala bino mpasi mpasi oyo bino boza nango nga mpe naza nango naye mpona esengo te oyebi kosopa alcool na pota nayebi kobakisa liso alcool na pota likambo nini ko mama toza poso oyebi oesalanga te so yamoni fifi azwa omona otoyebisa fifi awa nga naza na problème ya fifi te eza destin na ngai nzambe asali nasala nini mobunda na destin yango ti wapi boye te fifi na oti oyebiso nini à partir d'aujourd'hui vous considérez la sœur na bino troisième sœur na bino problème nyonso ekoya na famille oyo bo intéressé ngai boza bandeko na nga nzambe mama bino wa bandeko na botikanga te mama pardon Maman, Vanda. Maman. Oui, Vanda, maman. Papa nasali eloko te eboto apamba nabetaki mpe makasi te wa mwana wana mobali papa makambo ya asalinga mwana nga ya mwasika moko mama nda abikaka na mwana ya mwasi mwana nga américaine papa soki omoni mwana wana soki alaki na États-Unis esili yenda opresente kitoko basi nyonso mpe mobali oyo azwi ye mwana nga atalaka eboye omoni ka motema bato moyena aloba te yaya kofunda nga ka mpo na ebotu oyo nga nabetaki nazokisi epo tata papa Maman. Nyonso ozoloba ya mwana na yo soki américaine na likambo ya zemi etc nayebi yango te nabengeli yo mpona yango te mama ya mibale madame toconvoke yo lelo te c'est des plaisirs toconvokaki yo mpona nini bozalaka soki batindeli yo convocation au lieu de venir te présenter non matata convocation c'est synonyme ya arrestation te madame soki babengi yo c'est mpona bayoka yo et puis bakolibere yo ntina nabengi yo mama oyebi mama mosolo nani mama mosolo yo ndo olingi mama ngai nde muna kotuna mituna yo pesa ngai eyano tokana madame oyebi mama mosolo nayebi ye soki yo olingi osala erreur mpo abotaka te ata nye eza te me ngai nakoyebisa yo mama mosolo abotaki monganga mpe oyo abotisaki ye azali abotaka te papa asali na ndako ya mwana ngai mbula john ozoka ata nye te eloko te yango wana bosalaki tout aboti boyiba mwana na ye pour prouver aux yeux du monde que mosolo abotaka te yabota mais soki aboti wana yesu yango mpenza sola abotaka te papa lobai nde yayibi mwana ngai na ye na makambo bino benga si mpona mwana na ndeka funinga mpona botunga na mwana justement mama na kosukisa boye chaque fois tokozala na besoin na yo soki tobengi yo nabengi yo yaka tokani merci nga kanisaki eloko mosusu te papa mpe omoni mwana nga moko mosusu toyota papa na numéro ya telefone tu peux disposer maman j'ai d'autres chats fouettés allez telema tokei police no wana
Di. On a dit non. Bon, mon dit. Bimisa maman oyo. Papa, oui, si police a bimisa kana zo moto kana kene. Maman leka. Maman. Papa ko salaire. Ya biro à l'état. Papa na sali au père l'autre côté. Tu manges, tu m'as laissé là-bas au soleil. Chérie. Mon amour, il fait chaud. Tu m'as abandonné là-bas. Non, mais tu m'avais dit que tu partais chez la vieille et tu me ferais signe. Puis je venais te chercher, tu m'as pas appelé. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle. D'abord, tu vas me donner ça, je vais boire. Parce qu'il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud avec ce soleil. Oh, mais chérie. Ah là 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 là. Donne-moi vite, je suis un peu pressée pour t'annoncer la nouvelle. Je viens de la clinique. Le médecin a dit je suis enceinte. Quoi? Oui, je suis enceinte de 3 mois. Toi enceinte? Oui, moi. Et qui est le père? Je vis avec qui? Non, mais c'est toi le père, bientôt moi je serai une mère. Tu t'étonnes. C'est la Christine. Toi enceinte. Tu n'es pas content? De 3 mois déjà. Et moi le père. Tu n'es pas content? Chérie, je t'adore. Approche. Approche que je t'embrasse, mon amour. Chérie, je t'adore. Tu fais de moi l'homme le plus heureux de la planète, tu sais. Tu es content? Jamais je n'ai eu cette information à mes oreilles. Ah, tu vois. Nous les Gabonais, on est des femmes, hein? Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Dieu est bon. Nous, on est des femmes, les Gabonaises. Tu as vu? J'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné cette Gabonaise qui fait de moi un homme. Moi, j'ai dit merci à Dieu. Il m'a donné un bon Congolais comme toi qui est beau. Qui est beau. Chérie, que faut-il te donner? Un cadeau. Je vais appeler d'abord. J'ai appelé d'abord ma maman. Elle est contente. Elle a dit, elle Mais vient avec. appelle ma mère, appelle ma mère. J'appelle. Dis-lui, annonce-lui la bonne nouvelle. Là, j'appelle pas. Ta maman, si on l'appelle, elle demande. Elle demande. Elle va dire, mon fils, envoie-moi encore l'argent pour le bébé. Non, non, non. Mais une très bonne nouvelle comme celle-ci, tu elle sera contente. Après, elle va demander. Ta maman, elle est comme ça. C'est la Christine, appelle ma Non, mère. je n'appelle pas ta maman. C'est cette nouvelle qui la rendra Faut laisser la plus vieille là, là-bas. heureuse. Masasi, mais nazokoka yo te nzoto elati elamba elamba elati nzoto secret na bino nini? Secret ya kolata na nga na mwasi na nga nde ayebi. Boyaka nde awa? Bayaka na bango awa po bayataka bien wana bayaka. Tu vas découvrir. Yango na bolatako na mwasi kitoko e. Mama, yo mbambe. Nazala mbamba te. Mobimba nyonso ndongo omoni biso boye. Kakao na prestige. Eleni mama yo 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 yayi mambulo biko yayi ezumene bika na maboko ya banganga na maboko ya banganga yo 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 inganga kifila mumat ya yinki mukena kumona ngeme tula montre na diboko nange katula yo wona za anti lungula anti makamu nanga lungula maboko ya banganga yo 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 inganga kifila mu mademu yo 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 yo. Papa, uyebi badone nyonso yo pesaki biloko nyonso yo sali na sali yango na sana kwa. Mais mutuna na ngai isabuyi. Yenda za le concerné. Papa, azali eloko wana bango mibale.
papa wana nde nazomona oyo mosusu wana mindundu nazomona yango te nazomona yango te kaka oyo nde opesaki biloni oza na place fixe exact oyo okoki komonela ye place fixe nayebi aza ateki na boutique na ye bilamba ebele ok moni biloko oyo ata lelo ata lobi mokolo oyo yo okozala disponible okamati yango oke inde tina boutique mais avant ukamata utia na porte useka mbala misato useki sima nango kamati utie mais kozala musika te zala dans les parages aux environs umona dans les parages pembeni ya umona réaction ya biloko yo oyo yango ekusala mais na boyi ba déclaration ou réclamation ou yawa o na moni te nga soki na salle 6 soki na frappé donc ndengo zu kenda so na frappé sifia ya kaka aleka ni ata kaka yo mo ko mona o pesa ma raison tellement merci papa Shubina nanu bina te non kalonde betu ya wenze kwekele yayi mambo lobiko yayi Yesu menebika na maboko ya banganga salabo na maboko ya banganga yo na maboko ya banganga yo he mon anchu c'est comme ça c'est pas ça c'est comme vas-y tala chana poche ata lobby mukolo yo uzala disponible usali makambo uzala kaka mukolo yo uzala disponible usubima derrière sima ah ok vous sera combien de fois regardez tu vas dire combien de fois 3 times papa na tu vas marcher derrière hein? Tu connais derrière. Tu vas marcher comme ça, avant de sortir. Okay. Jusqu'à la porte. No problème. Fais ça en vitesse. Non, derrière. Jusqu'à la porte, hein? Merci. D'accord. Boni maman, ça on est. Oui, madame, bien maman Calais. Moi était. Maman l'a servi. Ma merci, naza pressé. Hein? Ah bon? Oui. Boni kasi. Ma kokwa zate? Te kokwa zate, azaka nzinga wa. Bokuta ya dibanda te? Te tokuta nti. Maman, ndo moninga na ye awa. Nana problème sérieux. Koko banda alia mbongo ali kelimba. Et comme il tourne ya mutumsu alia mbongo, koko amona na ati. Amona na kate. Like matotiaka 150 000 francs. Pour voler à combien? 900 000 francs. Banda alia mbongo wana amona na kate. 900 000 francs congolais. On a mon on a vu na kaité. Quand a yebi ke kokwaza na congé na salia. Kokwaza na congé mama kamali kele mama na yebi yango te. E bela mbongo be kokwa kamata bombelinga yango. Non maman kokwaza suspendi pendant 2 mois yango. Nini? Mais comment ça yeso kokwaza suspendi yango tozo kinde 2 mois. Mais kokola binanga za na congé. Bon ndenge na za suspendi mama ngama ombala sali ndoki. Kuko kusanga biloko ndingo te mama na yebi loko moko te na mbongo adi kelemba na suspension na musala mama na yebi yango te mama na ngaye mama en tout cas siko merci peza lokolo ye posoko ya katena ngale balanga makambi surtout wana te mais koko sali ndoki afi na ngai lelo nga usuka pena bana nga nazala bango belebele oyo mais moi lelo siko kwa kotna katandako soki aye mama bona se makambi te esa so makambi nga na ye Koko zuya na bank aya retirer mbongo na ye akimi pa bi ke biso pe to koya na bank to kokutana. Ça va merci maman. Merci. Voilà c'est bon merci. Merci maman. Bonjour. Bonjour. Bon combien? Na combien? To quel banda n'expliquer? Libanda ni ko expliquer ngani? Kota na kata chambre na ozwi mo kopesinga. Explication ni opesanga yi. Koko pona ko zamutia mabebu. On mutia mabe makasi. Ava ko lia mo ali kelemba, ole ke to zongsela anji mo na ye, okimi omona na ate. Ezanini? Makambo musalo ko miango amananda. Nazo respecter yo pour nazo mona madame za sur place. Yango nazo respecter yo. Koko, ezanini?
Na lobi toke libanda na expliquer yo oko comprendre. Hein maman? Ko expliquer makambo nini? Po nyonso to esa yebisi ngai. Eloko ko expliquer susu wana. Toke libanda te? Je m'excuse vraiment. Parce que. Vous comprenez ngate? Nasa déjà monté. Merci. Koko. Yebakango. Mbongo wana okuzungisa ngo. Soki opesi ngai mbongo ate, ngalo tosuka na justice. Na ebiso matoko suka musika nga na yo. Tokota. Merci madame. Nini ngala somona Koko. Nini ngo? Koko. Olobi nanga ke ozala suspension ozala na congé so ozala suspension na musala. Ukamata le 900 000 ya likene ba Koko na mone loko moko tenga na bana ana kusuka na bango ndenge nini. Pour monter ma makasi boui. Maman, chef ba pesi biso siko azama be alinginga ite mako sentir ki Koko dioko. Siko na ba siko eloko nini. Donc chef elombera saki mutu mabe. Siko opposé aux yeux atali mutu mabe. Ya solo wana. O sa likene ma 900 000 na moni ngata na miso nga ite. Hein? Et puis ozana Koko na solo ba siko eloko ni ba okosingai Koko na okosingai. Na kosuka pina bana oyo. Na nabi pour ça la vérité na monoko na wote. Na préféré pesa na kabaka ta bana na ngai na sunga na famille c'est pas na wotaki. Pour ça comprendre la société pour bana ngai. Doser. O kama kabana okende. Ngai na suka wapi? Na suka wapi? Yonde ngai. Bakuluna bakangaki ngai ba 4 kuluna babotoli ngai mbongo nyonso tout. Na salani. Oui, dialogue que ça la canadibala moi c'est mon pali. Ce que dans ça dialogue te donc amour et salité. L'amour ça sert à rien Koko même na pas la biso Koko. Na ko expliquer au calmement, na ko expliquer à tête reposée. Ah mi bali. Ah, kilo de. Kini tali mbe. Tali. Olo shiabolo sine oli eyi. Maman dia. Zongwa uto simba. Ya kumi money na. Kumi money. Zoba, Zoba. Oui, papa. Na lobby, hein? Na kina aussi so sukwe buna sei la oti, hein? Yosa déesse. Soko yebaki ndenge naza kozela ti wana nazomona ngo lokola miel baangelu bazela nanu nga na mela miel. Ok chérie, tout à l'heure. Excusez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Ah mais cette femme qui continue à me troubler là. Laquelle? Mindondo, vous ne l'avez pas vue? Mindondo? Ici? C'est qui? Bien sûr. Mais non. Mindondo Salungwa Badakala.
na lobi na bino outi kozala na ye na rêve na ndoto ozoloba makama ndoto vraiment à ton âge. Elle est partie d'ici depuis très longtemps, elle n'est plus ici. Est-ce que Madame Mindondo est entrée ici? Mindondo n'est plus ici. Mais est-ce qu'il y a un autre passage derrière? Non. Moutamassou, où tu vas? Bon, ça va. Moutamassou. Moutamassou. Il est troublé, hein? Bon, un instant, hein? Je vais disposer. Merci. Venez. Oh, mais cette femme. Moutamassou. Tu sais, moi j'ai un cousin à rêver à comme secrétaire de la défense aux États-Unis d'Amérique. Il a des malomolés pour ça là. Moutamassou, tu as une femme à l'intérieur et les enfants. Oui, aussi. Oui. Tous les collaborateurs qui viennent ici, tu refuses de les recevoir. Mais nous n'est partie ici depuis très longtemps. Comment tu peux faire rêver sur elle? Elle ne passe plus par ici. Non, 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 elle est partie pour toujours. Moutamassou zonga dans la province. Récupérer moi si nayo na bana nayo les de songer ces histoires. Ah, mais finalement Mindondo yo, ce qui n'a kanisi makambo lobi nanga, ma femme est plus belle que Mindondo. Mais alors? Mais qu'est-ce que ma femme Mindondo? Non, tu as raison. Merci, merci monsieur. On va en parler ce soir. Ce cartouche aye opesi bakle wana oyebisi valise oyo eza wana oyo etikali wana iyalandanga nango na agence mpo nyonso mibale na okomema ngo te. Ah bon, donc on voyage. Tozovoyage biso mibale. D'accord, Mervan. Bon voyage. Ok, merci. Alpha, on a tout solo là. Alpha, Lena remercie yo vraiment na onyo sosali po na ngai. Yo momoni ba situation na lekisi. Atande baloba ke camarade malamu azala te. Mais yo ozalaki plus que camarades, comme ma famille na ngai. Na circonstances nyonso oyo ngai nalekisi yango na ngai na remercie yo amoni kaka nazonga na mboka mpa baboti bandifamille baza kuna nakoki suki chasa te mama ese desevwanga makasi mama banketi nyonso basali okoya mwana mamoni ete nakende nanga kaka zwa naiki libala esili nayebi te nzambe azofuta ngai nini mama na ngai natosi nzambe natosi baboti na bali mama na bali mpe moseka na yawa nzambe mpa natikaka ngai nde nazali na ngai ekombo mama epesanga mwana ngai na biloko nazwi nazwi mwana ngai moko wana mwasi nakomi fami na ngai nakomi ndeko na ngai mama nzambe ekozwa lisusu mwana nabino nasali nzambe nini nasali ye nini ane kopeni ngati nganima
Atikira décevoir. Mosolo nzamba décevoir mututi. Décevoir atikira isusu pota. Azoki simote malanga isusu. Alatika lazala na kikomba na. Elle peut pas moi la c'est moi quelques jours. Pas papa la boya. Mosolo ibi pas susu yoka ça passe. Ça passe. Atikira pota isusu papa. Kasi boete tubandolela boeti wapi mama. Zonge mama papa la boya. Zonge mama papa la pota kende. Nzambe mwayebi nzambe mokayebi mosolo kozongana na mboka je vais bien mais continue kolela boye te nga na koakompagne oti kuna na bafamille na ome kolela boye te koluki yosuba maladi na nzoto nani okomaka na ngai nayebi te masumu nini na nasala natosaka ye nayebi te soki ya bakoko mama nga nakoma ya krist makapasi ya boye nazonga na ngai mama nakoexplike mama nini nabotaka nazoki mama mopamba pasi ozalakati na bapanga pembeni Oh, cartouche. Bien, lui, bien. Mère atikeli yo fongola wa. Naza fongola nanga. Tamaya bisinga ki bo voyager. Abisoko yo zo valise watika na olande na agence. Oh, voyage pas. Ah, bisinga destination, ta bisinga kana bimina valise ne moko anda tikena club biso ina remettre yo. Non? Mais ah. Agnes c'est nani? mère, qu'est-ce que vous valise? Il y a le bino voyage à marquer wapi? Ah, il y a bisinga destination, il y a bisinga qui est besoin voyager ensemble. Mais toujours voyager, t'as qu'un valise là. Ma vie. Akenango. Yanga ite yanga. Mbongo. Bongo combien? 6 000. Ah! Mbongo. Monta tile lobo mangona ndaku vie. 6 000. Mais boye. Nous la passons. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Banzela wana.